Yeah.
Tozo sala rappel na communiqué oyo tolobaki lobi. Tozo rappelé na ba mama mafola to ba mama veuve. Ba oyo ba yoki na nu communiqué ote ete esengami na bino na kokende na etampumbu. Kuna pene ya restaurant ya MKB pona kokata loso. Donc bino oyo boza ko traîner nanu na bandako boza ko traîner nanu na bakan papa conseiller direct azana bosenga na bino ete bokita na etan kuna na mpumbu pona kokata loso. Donc tozo sala nde rappel parce que lobi totanga ki yango pona ba oyo baza ko traîner nanu na bakan ba mama mafola to ba mama veuve. Merci. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo centre to komina eleko o to lelaka epai ya tata Nzambe pona bapasi o ezingi biso na se ya mokili nde awa tozali na mokanda te kasi bapasi ezingi biso toyebi yango malamu bai baponami bakolelela biso epai ya tata Nzambe ezali batu oyo ezali mama diakonese diakamba na kanda ya komina Nzanza Papa Selo Mkodi ya Nzinga Daniel ya Seil Afrique pe Papa Lumanu Masamba ye azali papa inspecteur ya Ville Sainte nde bangwana baponami pona kolela biso pa ya tata Nzambe na komba tata mwana peli mo santo. Amen. Zola kwa se ye mwana ye mpevya lo tata Nzambe etonge unzambe kwa kubeto tubantu idi autulomba ngalemvo vanoleselo beno batatu banlongo kadi beto tubasumuki ngeyo wanlongo beto katuleni sala kulusonga nzako kadi beno luzeyi mena munza zulu ikianu kieno ntoto nchinu kunotambi bienu tufuka mene kweto vantadise batatu banlongo muna vuto la funda da matondo muna lawe didi ampweni atutambudi Mungu tulua kisamu loku laki yaki kitule molokadi langu tumayindu nga tutolota ndozi nga tutofuta mbongo kwange tata Nzambe ngeo kutuzola tuka muna lubantu kulwa nzakadi ngeo kwa kunzambi Papa Simo Kimbangu Kiangani Papa Simo Kimbangu Kiangani Papa Simo Kimbangu Kiangani beto tutulu lukuntwala mudidi lampasi zenza emvimba tuba nani ngeye wene yewise yelendo mawonso no kadi widi zi rapport kuna nganda kidi akatulenda kulomba Papa Simo Kimbangu Kiangani kidi akatulenda vova kwa ngeye uno lumbu kiembambu kulwa moyo mumpasi zenge mfumoto Yesu Kristo ziwamona mukuma kia betu toba kampolo su bubulweke mukuza vulu za babo
bakuvingilanga. Papa mfumu ambanza ukutulemvukila mumato kuvangila katozaya kuvotata nzambe kutuveni mwandani mmosi kaka kiza kutufuila vakuluzu menga wanu mantalu kumatiamu kini beto tubagedi luvuluzu nzambi esamba masemeto inzambi tusamba nga munkumbwa nzambi wafuila ntieto kamungovoko kamuntsosoloko kanti muna lusambo munkumbwa mfumu wetu Yesu Kristo wa mvuluzi yetu nani wazaya jovo beto susinga yikwa kanda denzitu su vandosa makanda mu masundire nene azola kwa tata nzambi kwena kwa kunene kubeto bantu bavwezuka kanti kutala ngandiko satana kakitula nitu zetu kiamvu tula kiti kenge tata muanda velela munitu zetu pasi tukuma manga munato ye muna muanda mavimpi tulombele mansuni ye mamwela sengula meso munaziopito munazidispensaire munampambu zenzila muna mapoloko papa tota kuyekulila mpasi zazi za zonsono fumu petu kibeni katulendi kilendako kadingevo Luisa babonso nutovukanga yetwikwanga mbidya zitu peto twizidi kwangeye utuvana zitu kyokena na yaki kadi byo bikondo lo mutezo keto papa katulendi sabelenda kasako wenda kuna midema selo kya kuwekena kuna mama myanchweki bakodila yani sadiki ngeye tuka muna dibundu ye mukimvuka bubukena kota vaika ku hospital kentangu kakusadila papa unzeyi kayandi kakako ko babo ngeye kubavwiti matona nsatu mulomba ngeye zeyimo matulombele ye matufilakani mulomba utusadisa kaka luzolo lwako tulombele luvangama munankumbwa se ye mwana ye mpevya nlongo Nzambe wa biso papa Simon Kimbangu Kiangani papa merci nama oyo salaka biso benene mokona mokolo lelo solo papa ezali mokolo monene mabota ba mota ba matina ngoma ya bule ona kukumisa yo na mokolo monene oyo le 3 février ba mokili ba yebite ezali mokolo monene kasi oponi biso ba bifafala papa ya commune Nzanza ya Selile Afrique et lelo papa esengo makasi bambate commune Matete ba yeko rejoindre biso nzambe wa biso yo sala kalikamwe azarte na programme no ya bonzambe aussi obongisa mo bana kala kasi papa tango ekoki potole na pasi ya mokili kasi papa yo pe possible condition yo le bina biso ete
soki botongi Yerusalemu te pasi ya bino bato mwindo ekosila te. Pasi yango papa ezali nini? Maladi, nzala, bitumba, mikakatala ndenge na ndenge papa. Pona nini tozangi koyeba yo, tozangi kotonga Yerusalemu na sika. Ndenge toyoki na libanda, suivez-moi aveuglement. Kasi papa biso bato mwindo ndenge bakolela ngo mokolo mokolo. Mutu mwindo auta wapi papa? Mutu mwindo auta wapi? Moko na mokolo ti oya kufa na mokilo yo papa. Pona na Genève malobano kaka mutu mwindo auta wapi? Papa biso tozali kama koloba te. Yo moko to sengo bongo la biso. Leo to sengi kaka cadeau moko papa. Bongo la biso bato mwindo à travers le monde entier. Bongo la biso toyeba yo. Ba déranger o bazali ko déranger yo. Poto ko koyeba yo te. Poto ko sala volonté na yo te papa. Yo yebi bango. Biso misi kufa to komona kate. Bi pika pika nyonso to o kisaka na si. Yo yebi bango papa bisi bazali ko bon maman. Biso papa tozali kaka bato. To sengi na yo tata. Pambola biso. Pambola biso. Pambola biso. Pambate soko pamoli biso. Kufa ikoza susute. Maladi ikoza susute. Nzala ikoza susute. Yango papa biso busenga na biso zalika ya bomwana. Ma oto sengi na ngoma oyo. Na oto sengi te papa. Salela biso ndenge lingi yo na koma tata mwana pe tata molimo santu. Emvuluzi kwange twizidi dowiza watuvuluza. Emvuluzi kwange twizidi dowiza watuvuluza. Mambo mengi matuzungidi maonsongeyezeyemo nguvu yoyo kumfungila yo makasiko enzampanga kwanda yena. Mambo mengi matuzungidi maonsongeyezeyemo nguvu yoyo kumfungila yo makasiko enzampanga kwanda yena. Mungu umbwase yomwana yetata mwanda velela. Tuvutudi matondo matondo kwange nzambi eto. Kadi ngeutueni lawedi. Ndangu kandangu muna bidimbu bina usonga kwa beto. Mbasi tuiza kusanisina. Tuiza salasalu kia ndungulu. Tuiza lomba mana matufuide mfunu. Papa mkitu fiti lomba diaka. Kuna mbazi baveno wisa mutu hadisa nkungeu. Komine anzanza balombele manama balombele. Seli l'Afrika balombele manamba balombele. Unu komine matete wizi yikantela lombele manama kalombele. Kansi editu simbi divo mundomba zoza onso ngiaula. Idiodio papa bika watu sadisa mumpasi zingutuzungidi. Ngembe dina dilombele kwa beto. Lundanda mumbumbuluki. Suivez-moi aveuglement. Komenembe vo kaluki sadidi ngangu za beno kibeniko. Bosa lela ndenge na bino mokote. Ya mwana papa bika mbova za lulendo lwako za yala kwa mwana kumosimosi. Muna mutu kwenda tula dimbu kya ndungini. Kadinge votumini enkitu muni mbeni ngadi mpemba ukuiza ngadi yaka. Bonso buna bukavangila muna lumbu lwa deni. Enkilule modila ngantiu.
kadi tuka muno lubantiku yani vunaka vunanga idiodio papa lendo kya kukaka tulombele mbasi vo ndangu za wonso twakusadila twakutumamana twakuzitise twatunga Yerusalemi ensi luluza lunga na mungu se mwana yetata mwanda velela. Amen. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu tokomi na ntango ya kokabela tata nzambe to topeswaka mabonza nde na ntango wana oyo tobengi papa révérend Jean Bekonda ye mutu akotambusa biso na programme oyo. Merci. Kombo ya tata mwana pe tata molimo santo tu kongoli mabonza eto bengi batata ba maselo ikibota bisabiso
tobondela onkombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu. Molimo Santu ndio papa Simoki Mbango Kianga na papa tobengi yo. Delo mokolo mwami bale pona milieu na biso ya carte d'Afrique. Oyo bino bolakisa ke bolingi moto mwendo mpe bolakisi ke moto mwendo ne moto na liboso kela mona tata Nzambe. Yango papa to yepote to kumisa mokolo mwango malgré moto mwendo azako soso likambo yango te, malgré moto mwendo azokipe likambo yango te. Kasi bao ya yo papa yango tozali ko bunda pona kolakisa te papa tolingi yo pe tolingi likambo yo pesi na biso. Tokomaki na eteni ya bokongo le mabonja papa. Omoni batata ba masa bauti bisika bano bazali. Basani zalaki ya pamba. Meya kwa tuna basani. Ba meya yango papa itele banjela ebele sangisi na biso pe de lanjela moko pe toko kisa maloba ya papa dialunga na kianga likolo salobete. Moto mwendo soki mboko oyo tongami te moto mwenda ko bonga te yango papa biso bana tozali ko bundaka mbongo ya makala ya madesu biloko mike za kota peto bundela likamba mboko peto ko kisa maloba na bino ndenge lo bamete mosala mwa passe mo pesa meri bana ya bato bamonele yango passe mosande na tata Nzambe mosamba tata Nzambe ya passe kalisi na biso papa peto to ka kulonga etumba oyo papa batata ba maselo pesa bango njoto makasi pete baumela kosaka mosala mango pambola bango lingomba mobimba toye kozwa senga mapambo na mokoloso pela biso mpete to umela kosala bino mpete kumono tata Simoki Mbango pandela katina mokili mobimba mapambo ito sengi yango wana kombo na tata mwana pe tata Molimo Santu. Amen. na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu tolingi tosimba lisusu mokanda mwa tata Nzambe pona mbala ya mibale
Pona bayaki sima totangaki mokanda ya liboso ya nzembo ya bayuda to psaume 44 tobandaki na 2e verset ti na 4e verset na yango toyaki kotanga mibeko zomi na mibale ya lingomba nde sasa ipi tokotanga mokanda na biso ya misatu. Pardon, totangaki mukanda Exode chapitre 20 verset 1 à 17. Pe mikanda ya 12 préceptes de l'église. Sasa ipi tokotanga mukanda ya psaume 44. Tokobanda na 2e couplet na yango ti na 4e couplet na yango. Soki tozwi litangi lizali boye na kombo misatu ya bule tata mwana pe molimo santu. O Nzambe, toyokaki na matoi na biso, batata na biso bayebisaki biso misala na yo, osalaki makambo ya minene koleka na tango ya bakoko, na bambula oyo eleka kala penza. Olongolaki bikolo mususu po bango po na bango po yo ozwa po bango bazwa esika. Onyokolaki mabota ya bapaya po na kokokisa ekolo na yo. Ezalaki na makasi na bango te, moto elongisaki bango etumba. Ezalaki bibundeli na bango te, moto ebundelaki bango mabele. Kasi yo moto ozalaki kokotela bango na makasi na yo, osalisaki bango bolamu po ozalaki kolinga bango. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu, amen. Totelema tobondela. Tusamba muzola kwa se ye mwane mwanda velela tate tuwena mazulu bika nkumboko ya zituswa kimfumu kya kukiza luzolo kulavanga mavantoto bonso mazulu dia kweto kalumbu kalumbu tuvana lumbweki utuyamudila mfuka zetu bonso beto mpeto yamudili batuvidi mfuka kututwala ni munampuku munuko kantu tutani na mkwambi kadi kyaku kimfumu yengolo yenkembo yenzitusu ya mvu muzola kase ye mwane mwanda velela, amen. Nzembo totonda Nzambe, sanzola Nzambe, alléluia. Totonda 1, 2, 3. Totonda Nzambe, alinga biso atinda mobikisi ose tala esengoyo alaka yangwe utakala yabongisaka elingi komonana. Totonda Nzambe, alinga biso atinda mobikisi ose tala esengoyo ye abongisaka elingi komonana. Tala nano bakoko na biso nani aebaka tokokoma boye. Tala nanu esika touti bandimi bo batela mibeko, aleluya. Sanzola nkolo tale sengwe siye belemi, aleluya. Sanzola nkolo tale sengwe siye belemi.
etene epesamelaki biso tosisi nde tobengi papa modérateur aleka mpona suite ya programme. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu. Lelo tozali mercredi 4 février l'an 2026 ezali deuxième jour ya milolo na biso ya carte d'Afrique. Moto ya tei biso na mokolo mwa lelo ezali bongo papa diacre Mantsendi Masamba Serge. Ye azali président communal ya bana banganga nzambe na commune ya Kimbantseke. Atangeli biso mikanda miye. Atangeli biso na Exode 21 à 17. Aye kotanga na 12 préceptes ya lingomba. Mokanda na ye ya misato aye kotanga na psaume 44. Du 2e au 4e couplet. Psaume 44 du 2e au 4e couplet. Na kanisi na etangeli kaka biso nyonso tolandi malamu. Toyebi ete tozali kowela ngonga batata na bamama. Deja na ndambo bakomunike oyo tozali na yango tokotanga yango na lombango penza. Po tozali kowela ngonga. Keleke ba communiquer tozali na yango na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu. Natina ya komilengele na milulu monene ya 112e anniversaire ya mbotama ya nzambe na biso sa grandeur papa Charles Kisolokele Lukelo. Inspection technique nationale ya Fliking Kamba ebongisi concert musical monene kozala jeudi le 12 février 2026 sima ya honneur ya papa na pokwa. Nde ba groupe oyo ezali na programme Fliki Lukengo, Fliki Yanda, Fliki Nzundu, Fliki Nseka, Fliki Masangi, Fliki Kinzinga, Fliki Gombedima, Fliki Nsona, Fliki Kikonka, Fliki Kungu et Fliki Ngungu Kimbanda. Notez bien, groupe Fliki Moko Ezanga Tende, ba dirigeant technique ya ba groupe Ototangi, Bobengami Mokolo mwa mercredi. Donc le 4 février 2026 na ngonga ya 14h na bureau ya Fliking Kamba pona kozwa programme. Tozali na communiqué ya 3 secteurs. Luzaisu kwa batata ba mama zimbuta matoko ezindumba kango awonsono wa 3 secteurs Timanti
Gombe matali yelunzadi vo nkutakani eto ya vendredi le 30 janvier nkangu kawatombo kawawingi kibeni ko batata bamama matoko zindumba tusikama katuyambulani mvwezolo vo tuizidi vo tuwidi mbokolo tutoma simbi nina diambu diantalu ditwa tambula vava katwa didi etiko vava katwa didi dietiko tuzangumuka yesala luzolo lwa nzambi bonso bufwana kene bampangi zinzenza makanda mampila mumpila beti tuka muna ndambu beti kutusonga mbandu beti ukukivana muntungulu a Yerusalemi kansi beto mtu adiambu mfumu za diambu katu visangako tunakaka mudiba mbazi kiki kiantanu vendredi le 6 février munkokela kunima beko evo mu 16h beto bawonto no tuboko lodiaka munkutakani kuna tribune ya inene mu sikidisa mambu matadidi nzo eto ya 3 secteurs yetelemesa komite ya mpa ya 3 secteurs vuvu tusidivo si twatomboka babingi beni ngizulu ya mbote signé Papa Malunda Mamisiple premier vice-président général. Communiqué ya bana baflitise liyebisi epai ya bana ya baflitise, c'est-à-dire yo mwana oyebi ete tata to mama moboti na yo azali flitise ete to biengami biso banso na liyangani ekosangisa biso omokolo mwa jeudi le 5 février na tongo sima ya culte matinal pe sima ya honneur ya nzambe na biso na bureau ya Fliking Kamba na ntina lisolo ya bobongisi molulu mwa le 17 mars 2026 ya baboti na biso yo mwana oyoki to olandi communiqué oyo yebisa pe moninga na yo mwana ya flitise po ete mokolo yango banso tozala présent mon côté azanga to ya komiyokela manso tokobongisa to wela mapamboli boyeyi malamu signé Mama Nancy. Communiqué de presse okombo misato ya bule tata mwana pe molimo santo esengami na membre nyonso ya Presking Kamba tomonana na liyangani ekosangisa biso mokolo mwa jeudi le 5 février 2026 na sima ya ntinsani ya mazuti na yango tosengi présence ya membre nyonso signé Papa Dialunga na Mfwani Anelka. Direction ya Ville Sainte communiqué kwa bamama babonso no bena ku section Kamba munkumba se mwana etata mwanda velela mbokolo ya nzaki kwa bamama babonso no bazingilanga ku section Kamba ye navo yizunga kya ngudi lubokolo mutomboka kulukutakanu lwankubukulu ya zunga kieto kukimvuka kya bamama afki tombokolo yoyosi ya kala kya ntatu le 4 février 2026 muwola ya 10h muntu kakondwa ko twayangidika nzambi yeto tata mwanda velela tuzaya mpevo kukunkamba katutombokanga moko mpamba ko tunatanga konso mama kwanga biole fufu madioko ntaki. Notez bien, batata chef de poste yeba longi muna mavata lutoma sikidisa tomboka yoyo twasonga muna lumbu kinavo salu kia beto kia bantikila salu kwa beto kia bantikila zozo yinsangu zikele yetu mukulu songa signé révérend inspecteur Massamba Samuel. Communiqué
na kombo ya tata mwana pe molimo santo esengami na baprotokole nyonso ya kan weno ete na mokolo ya misato tokutana biso nyonso na eseka mpo na kotala likambo oyo tozali na yango. Mutu moko te azanga, tokozala elongo na directeur national Papa Pecos. Mutu nyonso aya komiyokela oyo ewuti epai ya bakonzi pe mema Kongo to benshi na yo pona musala muke ya directeur général. Liyebisi na kombo ya tata mwana pe molimo santo bazwi nzembo nyonso oyo tofandi na nkamba ndenge lingomba ezali kokokisa 105 ans, nzembo ezali pe kokokisa 105 ans na yango tomi bongisa na molimo pe bikateli. Notez bien, topesa bikateli banda poso oyo chaque mercredi tokutanaka. Merci, signé Tukilunda Mumfumu Clémentine. Liyebisi na bana ya Sankuru nyonso elongo na ba volontaire ete tobengami mercredi le 4 février 2026 pona musala ya kokata loso. Malamu tozala ebele po ete musala emonana ti vendredi bozanga te pamba te musala eza makasi boyeyi malamu. Mutasine Papa Albert Eoko Diacre. Na kombo misato ya bule tata mwana pe molimo santo esengami na bana baoto nyonso oyo tofandi awa na mboka bule te tokutana biso banso omboka nzundu na mokolo mwa misato le 4 février 2026 esika nzambe na biso tata Simoki Mbangu Kiangani apesi biso mosala ya botongi restaurant moderne pe kasho ya yambo oyo tata Simoki Mbangu akotaka le 12 septembre 1921. Sima ya mosala tokozala na liyangani oyo etali kaka makambo ya kosilisa mosala wana po topesa fungola epai na ye asepela biso topambwama boyeyi malamu. Signé Révérend Nyaminjoku Bruno, président général. Tokomi na ba communiqué nécrologique biso famille ya Grand Bandundu tozali na sango ya mawa ya koyebisa na lingomba ete tokufeli ndeko na biso na kombo ya mama Révérend Rifine Ngompenu. Ye abelaki akotaki hôpital nde akufaki na mokolo ya samedi le 24 janvier 2026 na Kinshasa. Ye awutaki na province ya Mai Ndombe na territoire ya Kutu. Azalaki mama présidente ya afki ya territoire pe mwana ya jeteki. Programme ya bobimisi nzoto ezali boye. Nzoto ekobima na ndako ya malili na hôpital ya Ngiringiri vendredi pe samedi ekundami tosengi lisungi ya mabondeli po nzambe ayamba molimo na ye apema na kimia. Signé Papa Révérend Koko Bimi Amédée, président. Toujours nécrologique. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Famille ya Papa Wayola Simo. Na Papa Doki Arthur. Na Mama Selo Kisikila Bili. Bafandi na mboka Nteka. Bazali na mawa ya koyebisa na lingomba na bandeko na SPC na bandeko na mboka mafiela elongo na clan ya ndamba ngolo. Tokufelaki mama moboti na biso na kombo ya mama Pasteur Selina Tekadiobanza. Ayebanaki mingi na kombo ya mama Pasteur Ntseka. Ye akufaki na hôpital ya Gombe Matadi na mokolo ya mercredi le 28 janvier 2026. Nzoto ezali na morgue ya Gombe Matadi. Programme ezali boye. Lundi le 9 février 2026 ekokoma
na mboka Ntseka, c'est-à-dire nzoto kokoma na mboka Ntseka. Mardi, le 10 février 2026, bokundi na mboka Ntseka. Tosengi lisungi na mabondeli signé pour la famille Papa Simon Wayola. Toujours nécrologique. Lelo mokolo mwamisa to mercredi 4 février bobimisi ya nzoto ya mama Ngwizani Mbala Louise na morgue ya Kimbantseke pe boyeyi na mboka Lukengo. Lobi vendredi le 5 février bokundi na cimetière ya Ngombe Kintsuka. Mowei azalaki nlongi moyembi na la grande chorale de dirigeants pe yaya ya papa José Mena Diangenda, musicien ya Faki na mama Sele Kiambi ya Vanga. Lelo pe kaka mercredi le 4 février bobimisi ya nzoto ya papa docteur Wete Walombwa Kenneth na morgue ya Kimbantseke pe boyeyi na village Lukengo. Lobi jeudi le 5 février bokundi kuna na malita ya Ngombe Kintsuka. Ndenge towuti koyoka ebembe ekokende lisusu na mboka Mazinga te ekokundama awa na nkambo. Je crois quelque ba communiqué oyo tozalaki na yango wana towuti kosilisa. Tozali ko rappeler kaka comité ya papa communiqué ya papa Nsongianzila ete ba mama mafola nyonso tomona na kuna na mpumbu pona kokata loso. Misala ebandaki lobi mardi eko continuer lelo mercredi. Nakanisi kuna na ba communiqué tosilisi tosengi na Faki ozala ya kubonga mapona bopesa ni mbote. Toyebike toza kowela ngonga. Donc bopesa ni mbote ya lelo oyo ekozala ndenge tosalelaki yango lobi te. Donc to présenter nanu ba excuse pona biso nyonso po toza kowela ngonga po toza na misala oyo ifo tosala libanda. Babimbangi tozi ebele ao tokotanga te. Metangu to lobi kaka oyebi ke yopo yaki na Kimbangi ozana kategorie ya batwana telema kaka mbala moko. Parce que toza lisusu na temps ya kutanga bimbangi o nyonso yo toza na ngwa te. Na yango tozali kosenga na ba autorité politico-administratif ezala bakonzi ya FARDC, PNC, homme d'affaires banso bokoki kotelema po ete topesa bino mbote. Tosengi pe na bandeko oyo bakoteli parce toza na recommandation awa te, mais soki bandeko bazali awa bazali banoki mbangi c'est-à-dire bandeko ya baconfession religieuse mosusu bakoki pe kotelema po ete topesa bango mbote. Faki tika topesa batata na bamama na biso mbote na kombo misato ya bule. O kombo ya tata mwana tata Molimo Santo batata na bamama tofanda na biso tosengi bongo
na bandimi nyonso ata oyaki na kimbangi ata oyaki na kimbangi te banso totelema po ete topesa na mbote tosengi mpe na bandimi ya 4 camp mpe section ya Nkamba bandeko baskute baprotokole bakorise bandeko bakroix rouge banso botelema tosengi na tata médecin directeur ya hôpital na biso ya Yanda pe na ba oyo nyonso basalaka na soki bazali bakoki kotelema pata infirmier titulaire ya centre de santé Papa de Lunga na Elongo na bandeko nyonso basalaka na yo bokoki pe kotelema tosengi na mama conseillère résident ya ba eseka awo mboka Nkamba mama soko zali na ba tambwisi nyonso bitelo botelema po ete topesa bino mbote tosengi na ba chef de camp ba adjoint na bango ba chef de quartier banso botelema topesa bino mbote tosengi na bakengi balongi baselo banso botelema bamama mafola bamama veuve botelema mbala moko po ete topesa bino mbote faki tika topesa batata na bamama na biso mbote na mbongo na kombo misato ya bule okombo ya tata mwana tata Molimo Santu batata na bamama tofanda na biso donc ndenge na lobaki ke boteni biso rigueur te tozali kowela ngonga tosengi bongo na bandeko nyonso oyo basala école biblique oyo naba oyo bazalelo na 177e promotion banso botelema topesa bino mbote tosengi pe na bandeko nyonso oyo batanga mandombe botelema topesa bino mbote tozali kokende mbala moko tosengi na batata na bamama pasteur de cellule de poste section commune territoire ba responsable des mouvements association na niveau communal territorial division unique province secrétaire inspecteur provinciaux ba représentants provinciaux banso botelema topesa bino mbote faki tika topesa batata na bamama na biso mbote na kombo misato ya bule onkombo ya tata mwana tata Molimo Santu merci batata na bamama tofanda na biso tosengi bongo na ba responsable des mouvements association et services na niveau national tosengi na ba responsable ya ba directeur de département ba responsable des centres de formation professionnelle Yankamba secrétaire comptable évangéliste ya ville sainte banso botele matopesa bino mbote tosengi pe na ba responsable des mouvements association et services na niveau général totele makaka mbala moko
tozwa mbote. Faki. Tika topesa bakonzi na biso mbote na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu. Na kombo ya tata mwana tata Molimo Santu, batata na bamama tofanda na biso. Tokomi na biso bakolo fete ya mokolo mwa lelo, ndenge kaka tolobeli ete toza kowela ngonga. Tango naza kobenga ozala na selile Afrique, ozala na komini ya Nzanza, ozala pe bandeko ya matete, toza kotelema kaka mbala moko, toza kotelema mbala moko. Na yango tosengi na bandeko oyo na ba délégation nyonso te na milulu ya le 3 février, tosengi d'abord na banoki mbangiso bazali awa bakoya kotelema po topesa bango mbote. Tosengi pe na ba junior nyonso botelema topesa bino mbote. Tosengi pe na bandimi nyonso, ba croyant et croyante nyonso, botelema mbala moko topesa bino mbote. Faki. Tika topesa bandeko na biso mbote na kombo misato ya bule. O kombo ya tata mwana tata Molimo Santu, batata na bamama tofanda na biso, tosengi bongo na batata na bamama, bakengi, balongi, baselo, banso botelema topesa bino mbote. Tosengi na batata passeur de paroisse, na balandi na bino nyonso botelema mbala moko topesa bino mbote. Tosengi na ba pasteur nyonso toza na bango na kati ya ba paroisse, botelema topesa bino mbote. Tosengi na balandi nyonso ya motambu isi ya selile Afrique, suite nyonso ya selile Afrique, bureau restreint, bino banso botelema topesa bino mbote. Tosengi bambuta oyo batalaka bimvuka to ba mouvement na niveau ya commune, botelema topesa bino mbote. Tosengi na ba chef de bureau, ba chef de service nyonso, botelema topesa bino mbote. Tosengi na papa évangéliste ya commune ya Nzanza, to évangéliste mususa commune azaleza la comptable, secrétaire, tout ça, botelema mbala moko topesa bino mbote. Faki.
tika topesa batata na bamama na biso mbote na kombo misato ya bule. Okombo ya tata, mwana, tata Molimo Santu. Tofanda na biso batata na bamama. Tosengi bongo na papa passer ya komine Nzanza, papa passer ya komine Matete, chef de cellule ya Kishasa. Botelema po ete topesa bino mbote faki. Tika topesa bakambi na biso mbote na kombo misato ya bule. O kombo ya tata, mwana, tata Molimo Santu. Bambuta bofanda na bino. Tosengi na bandeko oyo nyonso bazana niveau ya province. Ezala na ville province ya Kishasa, ezala na province ya Congo Central, na délégation ndenge toyeli oyo nyonso ebikaza na niveau ya province. Atelema topesa bino mbote. Tosengi bongo na papa komi provincial, papa révérend Titi, telema topesa yo mbote. Tosengi bongo na papa inspecteur provincial ya Congo Central. Oyo azako lakisi elongi ya papa représentant provincial, papa telema topesa yo mbote. Faki. Tika topesa batata na bamama na biso mbote na kombo misato ya bule. O kombo ya tata, mwana, tata Molimo Santu. Bambuta bofanda na bino. Sika boyengai na silisi, me yambo na tika esika oyo nazali kopesa programme. Nasima ya maloba ya tata Mokonza bule biso banso tokozala na tribune kuna. Kune kosalama honneur ya tata Mokonza bule, défilé ya troupe d'honneur, exercice ya bandeko na biso ba gauche et remise de cadeaux. Tolingi to insisté na esika oyo ya remise de cadeaux. To senga ki depuis lobby na bandeko nyonso toyaki na fete ti lelo ba cadeau nyonso e mata awa na mbanza. Donc tina minute oyo soki yo yebi ke cadeau na bino ezana no esika bozolala tangu yango yo ekozala malamu te tata Mokonza safandi wana atala biso toleka na ba cadeau yo zongi na poko no luka ba cadeau ekopesa retard déjà toza na retard ndenge tozao donc to bongisa déjà ba cadeau na biso bongo tokoya na opération 3000 francs ya botongi nkamba suite ya Ntinsani
ndenge tolobaki lobi tosimba bambongo te ozana mbongo yaki nango ya ntinsani pesa mbongo soko ozolinga kopesa mbongo yaki nango te intention nini oza nango pesa mbongo olie bagangaka babelelaka oyaki na mbongo pesa mbongo mbala moko na nsima ya ntinsani kozala honneur ya mokonzi ya bule prière finale na mokonzi ya bule pe kozala fin ya deuxième journée ya mokolo mwa lelo pona lobi toyeba ete lobi kiliti na biso eza ya 9h30 lobi jeudi kiliti na biso eza ya 9h30 ngonga liboso kobeta na 8h30 ngonga ya mibale kobeta na 9h30 mais liturgie ekozala ya kiliti matinal liturgie ekozala ya kiliti matinal nakanisi tozwa badisposadi elingi kolobake pose ekozala te ntango tokoya awa tokosala kontinuité tina suka yango wana lingomba apesi biso baere oyo mpo de 6h tina 9h30 lia mela ntango koya awa pose ekozala te tokosala continuité tina remise de coupe baprogramme nyonso etikali tokosala yango nyonso mbala moko mpe tosilisi nakanisi toza koyokana deja malamu mpo na journée ya lobi nakanisi ngai na suki na ngai awa nabengi papa secrétaire ya ville sainte oya na oyo esika mpo na continuité ya programme na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu tozali kokoba na kopesa na mbote pona bambuta na biso nde tosengi na bambuta na biso ba président délégué ya ba collège exécutif ya bamboka nyonso bambuta bisika bofandi botelema elongo na ba proche collaborateur na bino lingomba epesa bino mbote faki musique. To bongisa maboko topesa bambuta na biso mbote ya esengo pe lokumu na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santu. Merci tosilisi bongo na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu pe to bengi papa pasteur ya ville sainte pour la suite ya programme. Merci. Na kombo ya Nzambe tata ya mwana pe tata molimo santu tolandi banso matei bapesi biso na mokolo mwa lelo mercredi 4 février 2026 maetoyoki tobomba tosalela po ete mokolo ya suka tokoka kobika lelo ezali deuxième journée na biso tongo tobandelaki na marche joyeuse
oyo tobengi carnaval tolandaki mama ya likambo oyo tata Molimo Santu apesaki biso tolanda ye miso ya kokufa. Nzambe basalelaka ye orgueil te koluka mpe ose kompare na Nzambe te. Tango mingi tolobelaka yango okoki kozala na ba titre académique ya ndenge na ndenge autant ya ba doctorat, ba maîtrise, ba licence ya ndenge na ndenge, ba diplôme d'état, ba brevet soki ya ndenge na ndenge. Mais yeba yango ke tozali incapable biso pona kobakisa eloko na mutu ya tata Nzambe. Mais Nzambe azali capable ya ko rendre biso ridicule. C'est-à-dire nyonso oyo yekolaki na kelasi Nzambe soki alingi a réduire yo akomisi yo mutu pamba. Ozalaka anglophone moko ya makasi mais anglais ebongi yo. Oko comprendre te nini. C'est pourquoi bayaki koyebisa biso tosalaka selon volonté ya Nzambe kasi selon volonté na biso te. Banza le 1er janvier ya mbolo oyo tozali tata Molimo Santu ateyaki biso na likambo oyo koloba ete bobangi bwa Nzambe ezali ebandeli ya mayele. Tina wana moko na moko tokanga makaka makasi na mabondeli ya tongo, mabondeli ya bangonga, soirée spirituelle pe babeko tolemba te. Isala katina Yerusalemi botongi nkamba pe tolona tobokola. Malembe le 12 février yangoyo ekomeli biso na porte mbotama ya papa Kisolokele Lukelo Charles Daniel mwana ya Yambo ya papa Simon Kimbangu pe premier volontaire biso baoyo tozali na groupe de volontaires. Sinon alors biso nyonso lingomba pamba te biso nyonso tozali ba volontaire. Tomi bongisa malamu pona koyamba tata Nzambe. Bandeko na biso ya Grand Bandundu programme ya Ntsinsani o tozali na yango po swango yangoyo vendredi 6 février sima ya beko e bandeko ya Grand Bandundu tokozala na Ntsinsani munene awa na Yerusalemi kobanda province ya Kwango, Mai Ndombe, Kwilu, ville province de Kinshasa, Nkamba, Congo Central, a diaspora, biso nyonso ba ressortissant ya Grand Bandundu tobosana te
oyo pe tozwaki bafaire part ya bandeko na biso ya Grand Bandundu ngonga ekoki po ete tozongisa pamba te mikolo esili. Samedi le 7 février tokozala na cérémonie munene ya lancement des travaux ya botongi barrage hydroélectrique ya Mpioka. Surtout biso batu tovandi na Nkamba, penzinga ya Nkamba, tozala deja ya kobongama. Tomata ebele, uniforme na yo ezali obligatoire. Denge toutu kolanda na modérateur, lobi 3e jour ya fête na biso. Mabondeli na biso ekobanda na 9h30 pour que na tongo wana tokoki kobandela na misala kuna na carrière ya Kankipaku ya mabanga ezali tokoki komatisa esika mituka bakozwila yango. Pe misala mosusu na ba chantier ezali. Pause lobi ekozala te. Soki touti awa tangu tokobima suite ya makambo nyonso pe kosilisa. Totie eliki ya ete biso nyonso tosimbi programme oyo. Tata Mokonzi Abule asengi na ba chef de camp ya awa na Nkamba, ba chef de mouvement ya Nkamba pe ba association bomemela biso ba coupe oyo ezali kotrene na ba biro na bino banda lelo na lobi na tongo bokende kotika yango na biro ya Ville Sainte azali na posa na yango. Totie eliki ete biso tozalaka deja bana ya botos tangu toyoki mbela tolobaka kaka iyo panza tolande na bokebi nyonso. Soki tobimi awa kuna na libanda na tribune yambo honneur ya papa pe défilé des troupes d'honneur fakina ba surveillant simanango exercice ya ba surveillant sima ya exercice ya ba surveillant netoleki na défilé ya bakado. Défilé ya bakado soki esili 3000 francs pe tokoti na Ntsinsani. Na tango ya remise de cadeau to éviter ba temps mort ezala na tango tokosala Ntsinsani. Ntsinsani na biso kobomba mabomba mate eza nango na tina te kobomba mbongo mosusu. Non, biso pake oyo eleki munene tokobima nango le 3e jour eza na tina te. Soki mbongo ezali malamu tobima na yango lelo pamba te esika Nzambe avandi batu ya mitema mabe pe bazangi te bango pe bazwi kiti na bango batie. Par mégarde soki mbongo oyo yo olingi kobomba po na 3e jour elimwe raison nini okopesa oyo olingaki kobombela mbongo yango.
C'est pourquoi Elikia na biso ete ndenge tobandaki lobi to continuer pe tosilisa lelo pour que lobi makambo nyonso masila na tango ya malamu. Lobi soki tokozala na biso expéditif tokoki kozwa bakoupe pe tosali dépôt ya bafleur na Kinlongo kaka le même lobi. Tutie Elikia biso nyonso tokobongama malamu pe tosepelisa Nzambe na biso. Na banza pona mayeo tozalaki na yango na mokolo mwa lelo tosilisi boye okombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu pe tozongi na bopesani mbote faki tomibongisa. Mozola kwa seye mwana ya tata mwanda velela tulombele kwa tata directeur du cabinet kintwadi yempangisa onso no basalanga ku cabinet ya tata mfumo longo mfumo di bundu fulube onso no belo voandidi lutelama beto mpangisa no mudi bundu tolovana kyambote faki. Ika tokubike no moko twavana mbuta zetu kyambote munkumbwa se mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela bambuta tulendele kutovwana mozola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela tulombele ko bankole bana babankole batekolo babankole fulube otso no bilovwandidi utelama beto mpangiseno mudi bundu tolovana kyambote faki. Ika twakubike no moko twavana moni myampasi mbote munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela ambuta tulendele kutovwana tuvutu lindinga kwa faki.
kombo ya Nzambe Tata ya mwana pe Tata Molimo Santo tomoni bokoti ya nkolo kati na tempelo toyeba komibatela moko na moko te ya telefone na yo ndenge tolobeli yango kuna na libanda tangu tokokoma na ngonga ya remise de cadeau batamoro eleka mingi te tangu pe tokokota na ntsintsani malamu sino nyonso tosilisa lelo po ete lobi tosilisa na ngonga ya malamu soki tokozala expéditif kaka lobi wana tokoki na biso mpe kosala dépôt ya bafleur na kinlongo maso makouta nde lelo soki tokotosa ndenge bazali kopesela biso baprogramme tango tokotelemisa papa bandeko na biso ya jesheki bozala ya kobongama sika ngonga ekoki po ete tozonga na bopesani mbote faki tomibongisa mozola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela tuena kintwadi ye bampangi zeto bana bamasemeto tulombele kwa mpangi zeto lwa tutelamana beto mpangi zeno toluvana kia mbote faki Ika twakubikeno moko twavana mpangi zetu kia mbote munkumbu ase ye mwana ye tata mwanda velela munkumbu ase ye mwana ye tata mwanda velela mpangi zetu lulendele kuno vwanda mozola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela tuena kintwadi ye sedeto tata mfumu ambanza tata nluengisi tata nsongya nzila sinjidi ditwa sisula mu Yerusalemi tuka muna 1921 kasiswa yandi inkengili a Yerusalemi tungisi yemvyengisi a Yerusalemi yandi pe ukwiza ntangu za onsono mukuzisonga zizi kia tata mfumu longo mfumu dibundu tangu za zoboke na wabinda mamukuma kia kisalu tulombele kwa sedi yeto watutela mana beto bana tukuvana kia mbote faki
miso na etumba oyo longa pomokili mosepela umwalongo tata sepela umabota mateli yo miso na etumba oyo longa pomokili mosepela natatika bokonzo yo eya pomokili mozwa kimia Nzambe asepela Kolo Yesu asepela Nzambe asepela Kolo Yesu asepela natatika bokonzo yo eya pomokili mozwa kimia Nzambe asepela Kolo Yesu asepela Nzambe asepela Kolo Yesu asepela atatojali na masumu fumalongo kotika biso te tata na bule yo na mawa mema biso basumuki atatojali na masumu fumalongo kotika biso te tata na bule yo na mawa mema biso basumuki mokonzi na bule yokela bana na yo mawa mokonzi na bule yokela bana na yo mawa natatika bokonzo yo eya pomokili mozwa kimia Nzambe asepela Kolo Yesu asepela Nzambe asepela Kolo Yesu asepela natatika bokonzo yo eya pomokili mozwa kimia Nzambe asepela Kolo Yesu asepela Nzambe asepela Kolo Yesu asepela Ika twakubike no moko twavana sedieto kiambote munkumbu ase ye mwana tata mwanda velela munkumbu ase ye mwana ye tata mwanda velela
tulendele kutovwanda sedieto tata mfuma mbanza beto bana bakutukulombelwa bakafulu watusikidikisa. Tusamba. Ensambu zange mfumu wetu Yesu Kristo yozola kwangitata nzambi wasi yo ntwadi ongitata mwanda wa velela bika wa kwa masikilanga munaito tuka wa yaka yelemvu se ye mwani tata mwanda wa velela. Amen. O nkombo ya tata ya mwana pe tata mulimo santo. Lelo tozali na deuxième journée ya kosepela na milulu na biso ya le 3 février. Ndenge tata nzambe nkolo Yesu papa Simon Kimbangu bakaniselaka biso na 1989 na date ya le 3 février. Kolakisa biso carte d'Afrique. Banda lobi tuyoka kimatei o bapesa kibiso na ntina na mokolo ya le 3 février. Pe lelo tolandi makambo minene oyo toyoki na munoko ya papa ya ngenda. Tina nini carte d'Afrique e pona kika kete tango bango misato bafandi awa baza kobongisa likambo tata nzambe pe carte d'Afrique e yoko milakisa tolandi malamu ndenge papa mfuma longo papa dangenda kuntima lobeli yango koloba ete tozala bandime tata Simon Kimbangu ya solo pamba te makambo nyonso oyo kopesa kinya na mokili ezali na se ya makolo na yo. Pe papa Simon Kimbangu Nkiangani aye kobakisa ite tenge papa balobelaki yango ye pe aye koloba yango ke tolanda ye aveuglement. Tozala na badoute te tolakisa mayele na biso te oyo toyekoli na baklasse kasi ezali likambo ya molimo tolanda ye ndenge eza kotinda biso ezali chance na lelo eke mokolo yango epesameli na bana ya nzanza ndenge babandelaki yango na l'an 2004 pe eye kokoma na selile Afrika kuna na Kimbanseke na komi na Kimbanseke na Kinshasa pe lelo yeko bakisama bana na biso ya Matete komi na Matete na Kinshasa biso nyonso pe to profiter na likambo yango koloba ete fête yango ndenge kozala ba fête nyonso ya lingomba tomona te ke le 3 février ipesi kaka na bana ya Matadi na komi na Nzanza to kuna na Kimbanseke na bana ya selili ya Afrika
pe lelo oyo ekobakisamaki ekomi na matete na Kinshasa. Donc ezali ya lengomba mobimba pamba te litei oyo ebimi na kati na mokolo yango le 3 février oyo ebimaka na 1989 etei biso nyonso lingomba mobimba. Tolanda kaka ndenge tata Simon Kimbangu Kyanga nazotinda te ya biso mikolo eleki apesi biso masese ebele koloba ete soki tomoni litite ya koko elakisi ezandu ekomi pene emonani ete en 2024 ezalaki ya pasi mpe alobi tosala bilan tosenga na bolimisi mpe en 2026 aye kobimisa likambo eke tozala bana botosi mpe aye kobakisa eke tolanda ye aveuglement tososola likambo aveugle tolandi yango ndenge bateyi biso na bapapa elebe intervention ya papa ndeko na tata na biso papa pasteur na Braza mpe papa de la ville ndenge batangilaki biso na tongo esika wana tososola sika papa tolandi na commune ya Matete kuna na Kinshasa pe Selile Afrika kuna na Kimbantseke pe commune ya Nzanza kuna na Matadi papa abakisi biso likambo eke tosombela ye barre de fer avant le 6 avril ekoma awa pe aye kobakisa ete mbongo wana oyo okosombela barre de fer ekozala comptabilize na ntsinsani ya biso ya le 6 avril ndenge tokoyaka na esika wana tata atindi biso bato ya yambo bana Nzanza bana Afrika bana Matete oyo papa atali biso motema soki tokolanda ye aveuglement ndenge asengeli biso awa pe tozana kati na ndako Nzambe likambo ya tata Molimo Santu oyo pe ayoki asepeli peke ngai pe lokola papa sengi barre de fer mabe eza te ndenge papa sengeli yango ete mama ingénieur akoya akolakisa biso ndenge nini tokosalela po ete barre de fer wana ekoka kosombama tozala kaka bana botosi sika toza kobima libanda remise de cadeau pe suite ya bantsinsani lobi tomonaki peut-être kobandaki kobombana oyo topesaki peut-être bobombamaki quand même et lelo pe ekobakisima commune ya Matete tokotala papa soki penza ya solo toyoki mateyi na ye oyo tokosala lelo ezali teke ya barre de fer oyo ndenge toye kosala musala oyo barre de fer ezali mususu tozala bana botosi ndenge batata batikili biso na kati na bolingo mibeko pe misala onkomba tata mwana tata Molimo Santu amen. Bika twakubike no moko twatonda lusiku musu tutambuli kwa sedieto muzola kwa seye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela